Si vous avez les États-Unis, vous avez un mère et Mouzadi. Mouzadi, bino kuna na state boyambika mere neni. Ah? Olobi? Aza mutu occupé ta mutu fubo beta eh. Mais Loga Banga, Aza camarade non parfait. Loga Banga, Loga Banga. Président Mokia. Président Mokia Bimi. Parfait. Parfait. Président Mokia Bimi. Président Mokia. Président Mokia. Ah, nayoki osiko nalobi esiko bo décider ndenge nini pona ni bosali unité te boluka candidat moko et puis bo tika bolongola nani Diongo oyo akomi biloba loba et pourtant il y a teka boka la Jean-Pierre Mbemba na ebite soko loba ni place wana. Te nazo tuna président Mokia. Ouais. Alors, Tozoka yo. Ouais. Très bien, 5 sur 5. Alors que to sali na ye ba document na opposition to tangi ba document to ke na seni ko ba changer loi wana jo malika ki avant de l'autre pays tika kaka et là on a même sabi na ko pour le moment toujours se réunir opposition pour bien battre au gars ya bien signé toujours se préparer mais pour le moment ceux qui to tangi candidat moko ba ko tindi la fille oh puis wana violé ba o kanga yo ba ko bomba na de. Ah, ok. L'année prochaine, nous avons soudé, nous avons soudé, ah, peuple, opposition, nous avons soudé, surtout nous avons fait donc, nous avons confiance, nous avons réunion mardi. Nous avons SMS, nous avons réunion stratégie, nous avons mardi. Pour voir Daniel, pour la Nabilobela, les États-Unis, parce que Baolo teka kampo kabilo te boyezo ya panga ba okuna me awa msuzo mona ba okatengwa. Donc makambo ya candidat unique pose l'année prochaine. Donc tia candidat to kela ba élection auto petit moto wana ba ba ko tia to gagner. Ikamla ngana msabilo akwa. Mais donc les kamwa soulèvement populaire. Opposition pour la communauté, parce que là, bon, là, il y a une opposition, parce que la communauté est opposition. Alors, comment il faut. Papa Gabriel. Papa Gabriel. Ça va la photo de nous. Au moins, on a un peuple à l'idi, à Zoloka. Mais tout diviser
dans l'opposition, donc pas d'accord avec ça, donc il y a un propos année procès pour mettre à l'opposition, donc l'opposition n'a non c'est là, la opposition non donc Betty essaie deux fois la Kinshasa et Nigani pour voir le copie du Robela. Donc vous soutenir quand vous soutenir au tient maloba ma bête opposition ça le quoi parce que non opposition qui n'a pas dit qu'ils ont laquelle opposition l'actuelle opposition mais président Mokia bazo préparer pe lisusu bazo préparer sur bakango batia na prison pour bani sur ba préparer bakango batia sur na prison OK c'est aye na poto ko la majorité présidentielle. Tout à fait. La facilité à voyager, l'année prochaine, à nous, ceux qui passent par pouvoir, soit l'année prochaine, je vais venir comme ça. Mais bon, tu peux raconter. Mais on peut gouverner par rapport à Barbadio, Paquet qui va à Azarias, dans les États-Unis. Oh, ma fille gagne, mais on peut voir un message toujours dans la. Mais on peut parler pour tirer une conclusion. Mais quand quand même, pourquoi on veut se séparer d'Aïété? Parce que moi, dans mon tout je ne comprends pas que vos autres sont toujours dans ma camp d'Abino. Ah, c'est ça, à sa traite, vous voyez qu'à sa traite, ouais. Président Gabriel, on peut l'année pour les bons, attends, ça va bon, mais bon, on a abonné ça, sinon ça toujours pour ça. Il a la pluie à Paris, la joie à Paris, la bien à d'ailleurs, bâtir la vie, ça va pas. Mais, à Tabazana, vous voyez que tout ça va nous étranger que ça va combattre les paroles. Vous voyez que, ah, la quand on peut ça monte dans le second boyau qui monte de lumière. Pour tout le monde monter. Puis on peut ça va valer là. Et aussi pour ma monter. Les va mettre la contre ici c'est plus facile. Les va mettre la contre ici. Nostologie du série na bango, nous prévenir bango à continuer pour Mumbai, mauvaise. Ah. Bon, les bagages sont compliqués pour Gabriel. Parce que au moins, là, le bagages. Alors bien, elle va dire. Mais vous sur la est-ce que quand vous allez à la table, la bombe ça va la photo. Vous la bilon pour sur la table. Si on ça peut la on ça peut coûter. Le coup là la continue le quoi tout ça fait la banque assiste, il va que tout bien d'abord. Mais tu vas faire les bobines c'est sous bateau micro. Pourquoi vous reculez quand il y a ma menace, bino bien comment? Il y a beaucoup de cas à Mali, moi, je vois la tête. Le matin, quand on a fait à Bini, dans ce candidat, à Kangiba, Babuya, Ponakati, kuna tilo, là, tu parce que tu as dit, tu as d'autres qui vont battre, à ça, là, ceux qui ont le bon par email, nous sommes dans le Facebook. À ce moment-là, la tête, Kanyama. Est-ce que ma simicité, même à suspendre été.
éviter ni makambo na bakosala kaka eza makambo ya libulu na éviter tosali kaka constat ke tomonaka ye lisusu te. Mais nalobi président Gabriel yo oza leader momba pourquoi télévision mobimba bolobelaka makambo ya sai oyo eza mboka ndenge nini ese télévision ye moto akontrolaka TV en otage bolobela un soi-disant comédien aviolaki oyo mboka ndenge nini est-ce que ye moto akontrolaka télévision azodistraire bato soki babimaki na mwana ya Olive Lembe na Kana Mekana basimbisi touche mais ça nous regarde pas ofongola RTNC boy sai ofongola Congo Mikili sai mais vous jouez à quoi nani président bana bajournaliste ya lokuta wana asala bango bongo moko babanda kodistraire bacongolais na ndenge barwande bakoti na 10 km na est batie batango na 70 km yo bidi 70 km balobaki na France 24 a déplacé ma borne. 70 km, betaka na internet au monde. 70 km. Ikambote. Lokola boyebi information biso pe toyebi, bisimo balingi ba détourner biso na makambo ya basai biso tolobaka biloko ya biso za ba politiciens ne sont pas des comédiens. Basala ba vatir mais biso tuzo ngana uti kobeta bango na télévision kikuta sipe koleka lobi. Na beti bango sérieusement. Akolugana tia mo na Facebook bokomona mais biso to occupé te problème la biso ezali toujours se préparer contre bango tala esika biso toza wana makambo to bino bolobaka to résumé yango tobetaki une fois siko mbala tokosukuma yoka yango mpe tokosukuma me baopposa ngo mosusu bazwi mbongo epakilika bamisu bazwi bambongo baposa Mama Véro opposons la problème Mama Véro Papa Gabriel azali ba visite na éviter mais na Congo pour battre oppose na Congo opposons à la casse au tir sur le vidéo fallu nous opposer fallu bien dans commander ma congolais moi je comprends pas ça mais tout le biso na éviter to la problème et tout ou sur éviter Congo ba congolais ko la ta fallu Congo ko bi oui non siko tolanda Fayulu te tokolanda nani tolanda Fayulu te tokolanda nani quand même topesa mutu moko confiance to encadrer ye siko bato tu bozoboya bango siko tokoyamba nani nde mutu malamu ouais mais biso toza a na poto biso oza na poto bango na ba président Mokia baza na Kinshasa fu topesa bango confiance to encadrer bango tokoboya bato nyonso tu te ouais Comme il y a les 19, il y a les 20, les 21. Les 18, déjà, Bissot Ozalaki, la Ganito Zaki n'a pas fait Awa, na président Moka, en direct. Tu vois, vous voyez, Sabatou, Bako Bima. Bissot Okenegi na réunion Moko Babio, Sabatou, marche Gozala Mouni. Bana Babimi, Bajane Bakoufi. Maintenant, on te donne le baboye. Et bien, mon point est qui pensait que wana, si on a ma famille, on va en avoir beaucoup. Et bien, maintenant, on est sur traîné. Président Mokia, Zelana, maman, pardon, tout na président Mokia. Ma soeur na États-Unis, tout na président Mokia. Soka yebi ke bembe wana ekufite, ekundami na mteto tunena. Président Mokia. Tosengi lobi na olenga ko itokende tofundaki Kabila na parquet Jean d'Arby toke kuna ko confirmer plainte tosengi famille nyonso tu ebike motone akufa dekone azoka il faut baya epana biso tosala la liste to déposer na parquet to taper lobi parquet itaki tofundi Kabila sikoyo na parquet na ye moko tofundi. Mais ce qui est l'information à Moutou à Coupi dans l'EMBA, ce qui m'a dit que tu as dit, ce qui est l'information, nous avons reçu le numéro de Otinda. C'est là. Otinda qui, Otinda il a $200, ce qui m'a dit, basala, nazo à mon appel, c'est mon comité. Bango à toi, Tindaki te ngai. Président, wana yutaki na poche na nga moko za bango te nga mbongo na nga moko personnel. Ngam na Tindaki. Stratégie na pesi na document na redirect yango na Western Union na pesi bango
bango batize nga pe reception eza nga moko moto atindaki nazo numéro wana nga na luka yo le 19 tant makambo wana après na luka yo nazozwa yo na telefone te na luka yo nayebi ti papa ye yo aza témoin ti baye kopesa biso numéro ya nani Bernard nani Bwela nga tinda 2000 dollars Bwela yango te akokonfirme te tato batenga mola menazalaki te nga napesaki 200 dollars oyo botinaki ngai napesi na réunion stratégique oyo botindaki te oyo paster Didier Forme atindaki nga atindaki nga moko ngai natindaki nga moko président wana ngamu natindaki soko otindaka 2000 dollars ou 3000 nde nayebisi yo nde asigne nga mpe réception nde ka makambo eza alobi kaka na toluki place yango topesi mbongo mpo bakunda donc numéro na ngai eza partout numéro na ngai ezali 089 soki moninga aza nango te opesi numéro mpo makambo eza ebele numéro na ngai eza ya kobomba te avec tout mes respects, pourquoi opposant tout même yo bolien dit la mais caméra même garde à vie à pas rien. Mais est-ce que tu besoin de misu pour zamba sala bino ou bien pour comprendre raté. Pourquoi caméra yi makanga ka été? Ayebisa ki bino boye otika caméra lokola ye pa na biso inga kutana kabila zo misaka ba vérité pe otika ekabo. Mais les Laurent Désiré Kabila bengana ba Rwanda si batutu wana bakimaka esa tamo kwa tika kina Kongo mais to bengana bango okomana tamu tumonga otikala te donc ce que to badi ko pesa ba adversaire ba ele siko eza mabe lokwa tuzo kunda tika to kunda kala bango ndinga na batu na bango to ko sa sortir bande kolanga to sala nde ini biso na bino bana photo bonja kandeka atebite na makambo tozoro parce que to bita mpepo yo ba kwesa kubandi ko chaba ba ni ko bana ko mabango wana bando banga to wano ko mate bakataki Facebook board webi makambo elega kia moi na publicité makambo nyonso eza tozalaka mpe mikolo makambo nakoloba na publicité yaso kamera ena mbongo na ye ye soki na mbongo azopesa bato balanda ye ye aza kongo mbongo wana ekolesa kaka mobimba te ekolesa biso lokola nga aza na bibi prison nakomoni moto apesinga mbongo te andeyoka 200 dollars bapesaki ezalaki mpe yanga te solo baki 200 dollars eza ya président moka na mozoki ekolobi mpona koluka mpona bato bazokaki mpona bato bazoka nasola suna banani lundi bongo lelo pardon lobi nasola nani na chino amukaki bateke yozo adresse na ye abataki manseke comme ça obenga président baluka ebembe wana place yali comme ça tokunda ngo problème ya te transparence na comme président, tandis que moi, si Yazali des pères et des mères ivoiriennes, est-ce que comment comme il a un passoire, poubelle, toilette publique? Parfait. Oui. Fayulu alobi bi azo soutenir Mukengi, yaza na posa za président, président Moki apa alobi yango. Alobi yango, il faut pas ko akize mutu na ba makambo yazo alobi te. Mais Fayulu c'est un fils de pays, il a 100% congolais. Wat Mabe sera comme président. Loira Bango nazo lukaye partout au kutane na robeta na ebisa yende ngwana. Likambute. Alobi ya salaki na nani oyo na nani. Na papa nani Ngwanda
azana manduki. Ah, le baki oyokaki yango ha. Aprometaki ngaki azana manduki ha, boyokaki. Yeah. Batu kamera zo travailler na bango bangwana. Alobaki a soutenir kamera tina suka, kamera mtakoma kunzako. Na cousin na yo nani parfait cousin na yo na Chatumba. Bino baluba boza bonde ni konde konanga. Hein? Cousin na yo Chatumba, obende matoite. Yeah. Chatumba alobi iye a soutenir kamera tina suka. Atali ya mwambongo na ye, oyo wana ye na mwali bome zane. Please leave your message for 2. Landu kasolo wakabo wangazali ya mekano kose. Kana tuni failu, ngalobi, na tuni failu ngalobi, sikoyo, bakomi biso, bakoma ulo bana biso batuto landaki, bakonferans na yo, biso batuto laki to soutenir yo, to Suissal, na Suissal, alors, sikoyo, yonde mutu, ozano mutu ya nani perwa atana yo soki ndengeni ona ni osplika biso te de. Please leave your message for 2. Après ça, il répond nini? Na makambo akomba akuluto ate awa na Angleterre maps nango mabazuba mbongo basombi ba combattant boyebi yango to boyebi yango te na Angleterre kombe za sute kombe tikala ngai kanga na pasteur Nzubila na Shabani mwa muke do ba pasteur wana maps apesa bango mbongo asombi ba combattant nyonso boyolobela yango te poani poni mbongo nani banani mesha bani no mesha nani nani oyo nani nani angado bango nyonso bakoma bata maps aza représentant PPRD à bala rwandaise. Mais la problème il y a PC. Tout ça n'a pas appel de fonds 50 tu t'ont aidé. Président Moki a ça abimi hein. Président Moki a abimi. Ok, te président to bimisaya pe mazana makambo ebele biso tikala biso na biso batapoto. La grosse de sa famille, c'est qu'il était pour respecter. On parle de la nation, on ne parle pas de l'individu, on parle de la nation. On m'appelle tellement quand il y a un individu. Non, monsieur, parfait, le président c'est à répondre. La question pour la président, c'est plus sur répondre, c'est va souligner. Et s'il faut respecter wana. Président, les gars, aussi, le Cameroun est dans les Canadiens qui nous parce que nous avons un voiture à professeur, vérité, ils appellent Nani, parce qu'ils appellent pour y battre. Ce qu'on donne l'information. La dernière information en tête. Merci. Et nous avons vérifié un lobby dans vos œuvres. Attends, tout à l'heure, nous vérifions. Oui, tout ça, pendant vos angles, pendant l'information, parce que nous avons une voiture à professeur dans Inikin. Mais les gens ont ma voiture pour éviter, alors nous avons fait cette information, on peut sûr, mais je me vois pour la biseau. Oui, tout est quand même donc, mais l'information peut être dans certaines, on a là pour le gouvernement. Soit pour l'information, on est aux Haïti. D'accord, allez sauveter. Balobi, il paraît qu'il y a Mazali porté disparu. Il y a un grand média. Est-ce que vous avez l'information? Non, elle a porté disparu. Non, mais le moment qui a un lobby, moi je suis désolé, il y a ça sur place. Oui, alors il y a ça qui va peut-être matin à Joey. Ce qui a l'information, on a le voyage dans la terre, dans le bateau.
on peut savoir l'information sur place. Donc, il y a sur place, Adam mieux placé, on peut savoir la bonne information, je pense. Depuis kaka nalobi tozomona ye lisusu na terrain te nalobi te kazaka disparu tozomona te te parce que batine ya information moko boye akendaki kointerpele famille moko ya barwandais joa ye kobeta ye mbata ndenge eza na ndenge na nga bokita nani zoe moto ekokosa apesi mbata eza ye te apesa meme nani yara biso boshaba bambata ti mwana moke na kinga kati oyebi yango malamu donc sauf que makambo eza ya solo donc obenge boshaba ibongo apesa information na eza solo mais tu vois ça na sevo azali aza soki leki ya président mais pourquoi kokini kopesa baautorité azaleki ya président te azaleki ya génocidaire rwandais ye aza président te c'était azali législateur to benge président benga na komona re teke mtoka joe soki apesi président gabriel mboki ya mbata président gabriel mboki ya kotala ye ekapetaka bato place wana na komelela président moki ya mbondo oyoki baobi soki mpe nani joe ameki na yo okose défendre ekoyinda ngaka na na opposition na bato ya pouvoir bakomekananga ndenge oyaki de kobeta boshe bambata mais c'est quoi ça toza na quel pays batravaille na mobutu azokonda oyoki réponse président parfait oyoki réponse président moki apesi bazobeta bango mpo baza baserviteur na bango baa batravailleur na bango yango baobeta bango tozalaka na mwana président na biso sada misel kongolo atikazeme kobeta babarango bangwanda bambanda aza kobeta bango aza kobeta abadiki tika adobeta te tika mongona tika adobeta te wana kutu tozala bato biso sur pour ne pas dire bazare tu sais beaucoup font de biso bakomoni toza na respect toza na respect envers mikolo bango bajone bana respecté donc osi bakomoni adobeta te abeta te familie wana sikoyo tata bana na basuka na guerre 80 nini 1980 tangu nani Lito akufi bake kokundebemba Lito mwana Lito Colonel Lito azwa revolver azobeta nani Mobutu boye eke à côté alobi botika ye mutu moko akoki kodeleve eyala bato nanga na bato nyonso tu tosala na bango to mwana to nini abeta matati eloko te capitaine Lito oyo nanga ntina ete so muzali ayebi yango alingaka abeta Mobutu masasi kwani azobeta mabi azobane Joseph yo na mabele na biso kokufa kaka na mabele oyo ya mabele ya papa na biso bakobola biso komo komi koniokola biso boye atomoli manduki ale atetango bazotia papa na ye na libumu donc Mobutu mutu abomaka Lito bakoke bakotala bazoba boye bawande bakosakana na bango kokamata ta zowe teta moko akopeta ta manduki mpena tokufa kaka te tozala basoda solo te nalobi boza na raison nani ndeko sokel kabolobi likambo ya joe ebandi lozi balobi abetaka mpe mende oyo ya mende parce que nga nakotisaka bamende balobi mende abetaka boma mende akei apesi papier akei apesi mende papier alobi okoloba boye soki mende alobi yango bien te ye mo azwi cortège na ye abeti bambata mais est ce que baanti valeur ya ndenge wana amomaka bana idps kuna bomonaka te polele bebaki noso bibepe bayebe te bana mwana mosusu abomaka mwana wana idps avandi na kingabwa mwana wana kufa boye pembele bazwa te po famille wana bandeko na bango bazalaka awa ti lelo balelaka zo wasalaka bomi wana papa Tshisekedi ntango alobaki bato bovanda nanu bovanda nanu bozwa nanu bosala eloko te baboma bibembe bamo te to bakaka boye mibale mobimba
zowe wana akendeka koma kosala lwa moko lokola soki eloko nini eyaka pasi pepe congolais so mpela mutu mpela kotomboka lokola neti bailuwa bo ye nzela moko yango wana mama bilaka fu tosoutenir Fayulu po aza congolais aza na idée ya kobongisa mboka tosoutenir ka ye tosoutenir ata ye te aza na ruberwa te asaka bwana na bango na Congo na Kinshasa za Lubero aza bien loti armée ya RCD Goma ezali na Gombe ezali awa bazofuta ba désarmaka na Bemba non président Mokia donc ba désarmaka Bemba ba désarmaka te Lubero non Lubero batikala ko désarmer na lobaka na télévision ko Congo bambani mais tout azala bazakunda na yose tout ça en danger oui asodamo bazape na ba congolais ba Rwandais na ba Rwandais ndako ya Lubero na Gombe ezali mieux surveillé que ndako ya Minako président parlement ndako ya nani ya ndako ya Lubero ezali mieux équipé na armement et bien protégé par rapport na ndako ya Matata Mponyo ezali mieux protégé que ndako ya le ministre ya intérêt cependant pour Chap. Ba Rwandais na ba Rwandais. Mais président Mokia, constant on s'est dit que dans le but que Kanambe azali vraiment formel qui a pour se représenter. Est-ce que les alliés n'ont qu'à poudre aussi pour aller s'abattre ou bien qu'il y a